Les Abakouk, oh yeah, soyez tous le bienvenus dans notre émission. Les Adassa Chou, Bozali Awa. Les Abakouk, oh yeah. Toza toujours na promotion ya film na biso avant tokota na nouvelle alelo. Tozo sala toujours promotion ya film na biso tourbillon yangwa neza na nzela. Abakouk nyonso 10 partage par jour. Total la film na biso to consommer yango. To sotaka ba publicité te. Yango nde esalaka biso to s'abonner massivement na kati ya SB Télévision na kati ya Dasa Temo TV bo sotaka ba publicité te esala biso kitoko makasi tongi toloba boye Sarah Tola yo penza okomi kokanisa yo okomi nzambe na YouTube to soki yo okomi osombi liwa Sarah yo sombi liwa Sarah osombi liwa tala mwana mwasi nazo yebisa nazo prévenir yo nzamba ko silisa yo omoni silikutu na mutu a mutu amonanaka mais nzamba ko beta yo na façon moko po na kombo asila okondima te oko comprendre siko ke nzambe ya ba orphelin insistaka yo po na yo sila za pauvre yo leki sila na mbongo oleki boy kombo ya babakuku na munoko ne komela lokola mai okozala bolo ba sujet musu yo na pede na yo ofinga batu pede bongo pede na obosala ane ba émission boyo kasoni bino mibale ko yo Sarah yo za muto ofinga sila Sarah yo papa na yo moko abizana yo bofinga na papa no na ba réseaux sociaux fi sans éducation mais oye penza na autorité nyonso bandi ko finga sila Adidas aussi la lati pona nini banda kala ozwaka idea oteka ngote po anini mama boni kindoki makasi boy pona nini depuis kala ozwaka idea koteka ngote ozwa idea koteka ngo kaka lelo donc nde sila ovanda kimia nde biso moko to mona na en film to tikaka to temporiser makambo ebele pona tourbillon okoma mona biso bazoba na yo ozobanga pe tozoloba non sila bisala fongola maison na ye Adidas atia kombo na ye sila bisala po batu miso bateka te. Toi tu es qui? Toi tu te prends pour qui? Pona nini yo bandaka lokenda ko somba bilamba oto tiango na marchandise bandoteka. Tu as attendu seulement que sila la tango après yo somba ngo tia na vente bandoteka oza zoba mwasi yo na mutu angwa tindaka yo ba comédien bino bozo mona makambo Sarah Tola zo sala pasi la bovandi kimia nanu na moni te mutu moko aye ko défendre comédien moko aye ko loba te Sarah Tola tika ko finga sila nanu te mais bozo encourager dans les bêtises Bellevue futaka demeura ya ka finga sila azozwa ba théâtre Bellevue sala maka chez demeure officiel na kati ndaku na ye chez demeure ba théâtre na ye mais ayaka ko sosola sila toyebi bino mwa ba futaka bino boya ko sala musala ya ko finga mais biso mutafutaka biso te eza koza bolingo to lingaka sila yango toyaka ko sala bino ba droit de réponse. Mais beaucoup yina mutu boite inutilement. Ndeti yo Sarah Tola okoya koyebisa biso ke sila sala onini. Pourquoi kanda ya boye contre sila? Soko za muta Bellevue zala muta Bellevue muta pekisi yo te. Mais pourquoi koya koyina mutu ko banda ko finga vie privée a mutu? Yango ba yebisi bino batu nyonso ba bota bana ngo bazalaka baza ba extra. Ezala ba mama ba bota bazo regretter po ani ba bota. Eza na ba mama mususu aboti mwana sungi na yeye te mwana sali na yeye loko te. Et en plus bozalaka na hôpital na sila betelo Sarah Tola tala résultat yango docteur alobinga nazaki sita na botaka te n'importe quoi. Yo boti bana na combien de tata. To songi so na réalité. Opesa munene no valeur te. Mobali no wana na ndako soki 10 minutes soki na opesa ke valeur te parce que eza kaka yo moko nde mutu kosala ke bato bati kofinga mobali na ozoba mwasi oyaka lokwa bato bazo vandelo kimia tozozela filme na biso esila mais okomi opakola bato buzoba mingi yo Sarah trop c'est trop na yo kieba na kombo asila en tout cas turo ko kieba
okokeba na kombo asila po bando so ba émission chaque jour to bando finga yo parce que le kisi yo moi so est-ce que yo oza muta ya na internet koloba yo sara yo oza muta ya na internet koloba après tous o eleka na vie ya na vie na yo ya salite okoya na internet koloba osila soni yo ko comparer même vie privée ya sila na vie na yo za na vie privée te yo za na vie privée te bokendaka na sila na hôpital ayebisi yo ke ngai mukanda yango na botaka te soki sila vandela ko kimia biso to vandelo su kimia te to vandelo su kimia te fi atoka nyonso eza nini na yo sala ba promotion ya ba film na bino buzoba kuno komi kosala yo lelo komo ozwa makolo poussière okomisie akomi malamu pona yo obosani ndo bandaki ofinga na bango pe kiria bazoba soko moni ne kiri ba pede baza ba lesbienne baza yelo kwa malonge eza wana te parce que tant bazoyaka ko futa bazoyaka ko pesa ba mbongo continuer ko finga sila lobi pe ofinga bango toza yo zala na nani bien na internet yo ozala na nani toza awa yo mutu ba pesa mabota ngo boti bana combien bana tata soto ndima ke yo leki ba youtubers nyonso na mbongo ya somba liwa yela biso to pesi yo défi penza yo loko leki ba youtubers nyonso na mbongo oleki sila na mbongo sila sala rata dépendaka na vie ya YouTube problème ezate sila za na mapangu te sila za ne loko tendo finga ka sila tout le jour problème ezate to ndimi azala na lupangu te azala na lola te azala na voiture te o atambola nango aluwaka po yo mama na omutakenda ko luele si la voiture atambola nango to lupangu asila vandaka kuna mama na omutakenda ko luela ki afutela ki garantie problème ezate mais yo somba lola yaka nango lakisa biso ndenge postaka ba photo na yo ya ba diplôme na yo ya pata kunya o yo moko kinda ko betisa ko salisa somba lola yaka nango pona tondima yo parce que na liste bato baza ba millionnaire yo millionnaire avanda na ba condition yo vanda te yo parmi ba millionnaire yo nzamba limbisa bino nzamba limbisa bino boza bato boko zika na moto Renata Ifoku yo lo bakolinga asila ti okufela yaya na soki leki na osila ya otala yo ya na ngai nalingaka yo mais otie mwana na lalubo osala ba émission ya batu bayaka kolobela sila mabe na chaîne na yo mais so basilisi ba émission obengi ya na nga nalingaka o siko finalement bino ba comédien franchement donc totika bino posi la linga makambo te franchement boka musanga niveau na bino ka musanga bazo attaquer collègue na bino bovandi kimia mena muse si la tolinga ko bolinga sila te bolingo nini yango ezalaka bongo bazo attaquer ndeko na bino bovandi kimia Renata Ifoku ozozwa bato bafingaka sila balingaka sila te oye kotia la loi posa bango ba question pourquoi na makambu na bino Renata Ifoku zo sala émission na PD wana kombo asile ye ko sala ni na ba bêtise na bino mutu nyonso yo benga ya ko sala émission pourquoi kombo asila en tout cas bon respecter nanu bekam bon respecter nanu sila trop c'est pas gentil Renate yo oza kolo chaîne pekisa lalu soka zo sala ba émission na atika ba question buzoba pourquoi si la cause à la centre ya ba bêtise na bino eza chaîne inoto ko pekisa ote mais bo sala ba émission na bino bolongola kombo asila na ba buzoba na bino na ba émission na bino fo botuna ka makambo asila bato zo bengisa na émission yo moko yebi bango ke baza famille boma tango zo poser bango sur sila ba olobaka mabe pourquoi ce ko sala bongo soko silisi bongo après na privé oye ke ma grande sœur chérie totika s'il vous plaît totika bolinga ko la musabilo ko mususu te o ekoki o la mukate to se respectaka totika s'il vous plaît en tout cas nga na baye bino
nazosenga na babakuku nyonso bo continuer ko s'abonner massivement na kati ya Dasa Temo TV. Film na biso eza kuna elingi elakisa te ke soki tourbillon ezolakisa bafingisi la toya ko répondre te parce que tourbillon ezolakisa non, tokoya koloba me na kati ya ba émission ntango tozoloba tosalaka toujours promotion. Bo continuer ko s'abonner massivement.